bana musolobi bazoki bana muso basote bamire. Mais comment naïbité, pourquoi boza cause la tranquillité, pourquoi boza bloquer le développement ya Congo RDC bandoki ya Congo oyo ba Congolais bakoti kinduki na banguna oyo botiki loko oyo. Joseph Kabila tovandaki na 18 ans tikali ko développer biso te. Soki Joseph Kabila afutaki ba soldat $1000 par mois, c'était peut-être un raison pouvoir te. Soki Joseph Kabila tiaki biso na ba conditions kitoko pendant 18 ans, makambo bele tonga tolela te. Soki Joseph Kabila a créé la biso kuluna te poti ke la wona munzoto Tshisekedi lelo. Mais biso peut-être toza bien. Donc yo créé ba problème. Otiki yango komo lobake yende mutu. Joseph Kabila s'est permis à kubenga Tshisekedi un tyran. Tyrannie à Tshisekedi na zone kana réfléchir. Mbote cher internaute, mbote ba congolais, mbote ba na monde entier, ba oyo ba mesala Holanda biso à travers Tindika télévision tout ça laisser makasi parce que boza ko manifester amour na bino na mboka na bino na oyo boza ko ka parce que mikolo ndenge toza boye. Mutu nyonso aza expert ya mambo ya guerre, mutu nyonso aza congolais na ba congolais. Mutu nyonso aza expert na mambo ya bitumba. Mutu nyonso aza expert na mambo ya dialogue. Mutu nyonso aza expert na même ko diriger mboka. Mutu nyonso aza expert na ba solution. Donc yango nde tolingi to solo là. Alors nayoki lelo après mbele ya mokonza mboka koloba na ba opposant ke boya to tonga mboka to sala gouvernement d'union nationale. Réponse, il y a non recevoir et yembang. Naoki, quand il y a la mouka, na quand il y a ensemble balobi, Félix, soke zali njoko, soke zali soki nyamani nyana teza mnena ndenge nini, lambalia. Vande na ebeli bande kona biso yo, moni ilo président Bouaki yake, gouvernement d'union nationale, ilo kona omona, oyo nga naza ko pressentir bolimbisaka bandeko na ngandika bozinga la acte naza ko pressentir eloko moko ezoya ezaki ekopanza ba parti politique ekopanza ba plateforme batu bakokima ba défection kosala basadike le même vent obokomona na union sacrée batu bazolongwa union sacrée baluka kokita kokende kokota de la même façon bokomona batu bazolongwa lamuka bokomona batu bazolongwa ensemble batu bazolongwa susu na ngambu ya PPRD o bamoni pendaki nani recteur malgré azongi me façon azongeli depuis la kisi ba congolais ke alaka na ye congolais parce que ton zongi la débat na to expliquer ba tout ça aux minokonyo so ba bien bino bomona ka ba finyo so ka d'étranger bino bozala ka ba finyo so ba ka d'étranger ate de mina minoko mindele omona ba kolengo ka ba to IDPS na ba to na biso centre grand Kasai nde ba kolaka bango ke non ezali ekolo moko na Congo. Depuis que bapesaka bato kaka ki étranger ezalaka bango. Mais ngai na bino tokoluka to réfléchir na ndenge ya mabe puisque nayebi ke toza ba congolais na cadre ya bolingo ya Congo na ya ba congolais. Na 2017 ONG moko boye bana makasi ONG ana puisque bato bele bango mona ba vidéo nango soki mikolo na réseau sociaux Kabila recrutaki 200 éléments ya M23 baya na Kinshasa baya koboma bato bakosala manifestation koboma bango wana na bandi korétablir na bino ba lien ya Joseph Kabila na bato oyo lelo tozomona bango lokola banguna mais nzambe lokola na lobaki na bino ke période oyo nzambe permettre mpona kobimisa banguna ya Congo na poisa na tuna bino na question moko j'ai suivi comme tout le monde na moni pe ba réaction ke zongi kutu bato ya Kabila balobi bakomo banga Kabila lobika bo bikomo wa munduki koteli bango mayele sili bango mayele sili biso nde nini biso basaki Kabila nena vandanye ezali elembo ya sagesse seke amayele puis aki kotanga na quoi na Afrique du Sud depuis sali thèse na à défendre thèse na relation internationale. Moi aussi j'ai cru que l'homme est devenu mature mais en réalité lorsque l'homme a voulu parler au contraire akimisinde bat excuse akimisinde batu bakimi parce que biloko alobi batu bandimi te ke kokaki kobana monoko na ye. Voilà pourquoi tosala na bilo quelques gymnastiques ya ko comprendre eloko nga loba na nga remercier na Junior Kapaya moto asungi nga bozwanga na bandako na minoto na lati bose qui veut dire que mikolo yo recrutement tous azimuts
tous les 26 provinces, recrutement Fouezala et belé, parce que nous sommes arrivés à un point Oyo. Donc, on dit dissoudre FARDC Oyo. Pour nous restaurer FARDC à propre et à bien. On a expliqué nos causes. On a le bélibo. Mais je vais vraiment, merci aussi na Rife qui sombe. Merci Nayo. Grâce à toi, bazo sur matière, bazo sur ma solo, bazo sur ma yeli. Toro le bango pe nengo na bazo sur ma solo, bazo sur pe ma yeli quoi. Bandeko, Mouze aura désiré Kabila, Kolo Libabe nyoso biso dozo souffrir les alliés. En tout cas, Mouze tangoye bato balanda ba documentaire kili baza mona que Joseph Kabila batambola na James Kabarebe. Mais là où il y a eu les alliés, la période où tout le monde a mis tout Fachi, après qu'on s'est séparé na FCC Cash, na cadre FCC Cash, akamati batu mususu. Il y a FCC atikalina bango va FCC suza batu. Donc ndenge pe Joseph Kabila atikalina muze ka mutu na ye. Mais le longwa les ça va congolais vérité que mutu aboma muze l'aura désiré Kabila ezalaka Joseph. Pourquoi na pourquoi na rubaka ezalaka ye? Nani ngana ebisabino lelo. Pourquoi na rubika ezalaka ye? Ezalaka Joseph Kabila pourquoi? Parce que Joseph Kabila après loi ya Mouze, il y a lobby qui est une mémoire ya Mouze a eu pouvoir. Mais comment voulez-vous Mouto a gagné le pouvoir pendant 18 ans? Atikali ko assassin à papa na été. Mais par contre, ba faveur na makamwa malamu nyonso apesi yango na bato biso zako kazande banguna ya tata na ye. Pour preuve, parmi bato Mouze bengana Bizimakara fait partie na ba Rubero, puisque Rubero a directeur ya cabinet ya Mouze. Mais botal. Après plus 4 Rubero vice-président. Après Rubero vice-président, Rubero wana FCD comme la baza ba opposant ya pouvoir ya Kabila. Mais il a fallu après élection. Pour ya komo ya biso nyonso Rubero na parti na ye ba komi ba membre ya nini ya Kabila. Et Rubero atikala ministre des Affaires coutumières, décentralisation, sécurité, na maboko wa Rubero pendant plusieurs années. Et c'est cette période-là, mais après James Kabarebe, la plupart ya ba Rwandais ba komi ba généraux na armée na biso. Et objectif na bango d'ailleurs pour déstabiliser armée na biso makambo to komi na ngolo. Alors, ce qui va préciser lelo. James Kabarebe sanction, tout le monde mamoko Joseph Kabila bimi aye pour revendiquer pour défendre d'abord Rwanda, pour défendre na M23. Mais comment on a là, président de la République pendant 18 ans, a dirigé Mbokana. Nakata 18 ans, na la kisina mokiriganga na combattre la rébellion M23, to tiango kao. Mais ngai mo ko sur le pouvoir de nakomi ko ko M23, pour na ko loba M23 ba revendication na bango za légitime, za ba revendication peuple. Vous votre traitant qui biso ko to na pouvoir to traitant ba terroriste. Non, soyons sérieux, ba congolais. To la muka. Voilà, ezali première partie na ngaka na démontrer na ba congolais que était Joseph Kabila azalaka mwana ya Muzete. Joseph Kabila azaka Rwandais, arulaka pona ba intérêt ba Rwandais, azalaki ne kaka mascarade ya 18 ans, ma réalité mtaki président de la République yaki nani Paul Kagame. Tozolo bayango pour l'histoire po botikala bokanga ngo bozala na. La réalité, c'est quoi? Actuellement, le monde entier va découvrir que la guerre à Congo est 30 ans. Depuis 30 ans, les Congolais vont faire. Est-ce que les Congolais vont faire pour nani? Les Congolais vont faire pour Tondimaki, les Rwandais vont faire pour Tanambo, Kanabiso, na Minduki. Et comme là, le lobby sont prétexte Oyo, pouvoir remplacer Bango, et comment Kobundisa biso des années, quand on a les Kamboumou, mais Kobundisa biso des années, pour infiltrer les étrangers dans l'armée, na biso, na bakoti. Même les policiers, ils ont remonté dans les réseaux sociaux que les policiers à Bukavu, Bawala Bakei, bon, pour les policiers à Goma, même si on a mis tout à bon côté. Pour les policiers à Goma, la réalité est que, puisque nous avons quand même des informations, les gens nous appellent. Donc, le même personne, F23, ne balati bateni à la police. Les gens n'ont trop plein au sakanate. Si on peut les Congolais, depuis Bandewona, bazo espace wana, bazo bouma ba Congolais sans pitié.
mais tomoni kaka boye communiquer moko ebimeli biso na Abesho Léo bazoboma baswahili na Kinshasa. Le message est bon. Mais oyo bazoboma bango na Goma baswahili te. Bato babomi bango mipeku na Goma. Jour wana batumbi 200 personnes. Jour wana babomi 50 jeunes. Ke baza kotore. Lelo ndenge toloba nde naloba na bino aboye na Bukavu. Na meeting bombe beti ya munene na kotia na bino ba image. Bibembelani wana je crois que j'ai publié bomona kiao. Est-ce que vous voulez tout expliquer bino ndenge nini? Comment bato balingana bino koleka Tshisekedi me ba ko bomba bino chaque jour. Bana na bino. Et puis na moyo ya lelo nde na lobawa ba banque esa la terre. Tilelo. Mbongo kuna kaka petit na ngamo za kuna na Bukavu abenga bina ngai. Bientôt toko ba la crise à franc congolais. Donc dollar recommune à 25 000 puisque liquidation exacte mbongo circulité. Franc congolais exacte. Ezala na Goma na Bukavu ba banque esala te siko transaction mo esala meate bato bara ba salaire mo ba futi ba konta ozo ba salaire ezate siko kauka. Mais vous avez voulu ça? Rwanda de Sabino, Rwanda qui peut bino. Ba leader ya Bukavu, ba leader ya Goma, ba leader ya Grand Kivu bazana ba para responsabilité na kati ya likambo ndenge komi. Mais là où je suis vraiment estomaqué zali tangu Abesho la lobi ba komi kumboma ba Congolais o ba ba Swahili na Kinshasa. Andeo yaye ezali na Congolais nanga zo sala apologie à langue Kinyarwanda. Mais qui vous a dit que soki bato ba loba langue wana na Congo fo basimba minduki baba na koboma ba Congolais. Mutu nyonso azoya na raisonnement ya ke Kinyarwanda eza langue congolais. C'est une langue congolaise. En tout cas, je suis désolé pourquoi je dis ça. Parce que na Congo, toza na 9 pays limitrophes. Toza au moins na 9 pays limitrophes. Sur les 9 pays limitrophes, il y a na Congo, ba province na biso nyonso, ba Congolais nyonso, oyo ba population vivaka na ba frontière wana nyonso ba lobaka ba langue oyo elobamaka na de part et d'autre. Par exemple, ndenge toza na Congo Brazzaville awa, toza na Bateke, toza na ba Congo. Pour ceux qui na Brazzaville, au moins tout un quartier ba Congo. Ba Congo na do ba Congo. Ba Congo, on sait que c'est un espace linguistique parce que biso pe to ba Congo. Maintenant na ba frontière na ba Luozi na ba Manyanga, on na ba Manyanga ya Congo Brazzaville bazali ba Manyanga ngaba. Ba no ba bango nyoso la ngwana. Okay na Angola, ba Choko. Kichoko ezolo bambabana ba Kayemba yaka ti okay côté ya ba Lunda kuna kilu. Donc minoko na nyoso lo bambaka tout lo ba frontière. Oui na Équateur libaramo buka libaramo wana kingwandi kuna eza sango na epara bande kwana. Maintenant na ba Kongo ba zombo. Siko mo ebisanga ba Congolais. Est-ce que soki ba Congolais moko ba lo ba langue lo ba makana mboka wana kuna il faut bato mboka na basimba minduki baba na koboma ba Congolais ke o foto ko misala ngola na ba Congolais lanko non bato nyonso bazo tambola réseau mana quelque part bo excusez baza bazoba donc lokola Kinyarwanda ezolo bama na bandeko ndambu na Congo bandeko ndambu na Uganda et puis na Rwanda du coup il faut bao balobaka Kinyarwanda basimbela biso minduki baba na koboma biso po Kinyarwanda lobomaka na bandambo ba Congolais baza na Goma na Bukavu bana moko fo kobomba bango po mpona koimpose biso langue Kinyarwanda. Oyo eza baraisonnement ndenge nini entre nous yango tolinga toyebisa bakongolais boye abeshole tika masolo zobeta Kiswahili Chiluba na Kikongo na Lingala ezalaka balangue nationale ezalaka batrinité. Donc parmi les 4 langues on a la ligne après sa précision d'éclaircissement. Parmi nos 4 langues kaka moko mutu ezalaka même temps langue nationale pe ezatrinité ezalaka Baluba na Chiluba na bango bango to baza langue nationale en même temps tribu Baluba. C'est fini. Mais Kiswahili ezalaka coloté. Eza espace linguistique ozo banda grand province orientale grand Kivu na grand Katanga. Mais en réalité ezalaka coloté oyo on ciblé bas. En plus, je voulais dire encore marteler, na moya lelo na grand Kasai, la plupart des refoulés ti lelo na bambujima na bamonedi na balomani on a tout, balobaka na bango Swahili. Mais on veut identifier ba Swahili ndenge nini.
pour identifier baswahili ndenge nini, puisque kiswahili elobamaka na Kasai, eza kolobama na Grand Katanga, eza kolobama na Grand Kivu, elobama na Grand Province orientale. Disque ozotambisaka bato bakomi koloka ba bon, non, c'est du mensonge. Eza lokola lingala. Lingala elobamaka na Grand Équateur, lingala elobamaka na Kinshasa, lingala elobamaka na Congo Brazzaville. So to na muki ka lelo to to ko mo lingala to bandela ngo to banda ngo ndenge. Tozi Kikongo. Kikongo elobamaka na Brazzaville. Kikongo elobamaka na Congo na biso na ba Congo Kikongo elobamaka na Gabandundu, Kikongo eza kolobamaka na Angola. Si to na muki ka to mo Kikongo. Omoni lokuta eleki bino mingi. Liboso boyaka na prétexte bazoboma bato baza ba rwandophone. Oyo bato balobaki Rwanda tellement bomoni ke boshwe na nyonso wana yango boye kobata masiko nsima ya Swahili. Swahili est vaste. D'abord c'est une langue internationale elobama na bapays kuta ebele Afrique. Kenya balobaka Swahili. Tanzanie balobaka Swahili. Surtout bano bomba Swahili ndenge nini ono de kwa esango te basango oyo tomoni bino suspect basango. Bato nyonso baboma na Kivu kuna botikali kosala ta communiquer moko ya condamnation te. Puisque vous avez des mèches na bakagame na banguna na biso. Bozo que l'église catholique makambo me bato bazana besoin na ngote. C'est beaucoup de gens sont des adeptes de l'église catholique. Donc si tu sais que de partir aujourd'hui, ozo lingande ko yebisa bato vérité te ke tu sais que sera ke lilo ezana mutu pa zo ko tango na bato te. Po bato oyo zo petela tango de tu sais que dakene me bato kuna. Batango ni bato kuna namoni ba boma bato. Bana na classe bakoma ko kanga bana ya mike na Goma bakendela ba musala soda bana musulobi bazoki bana musuba sauter ba mire. Mais comment na éviter pourquoi boza causa la tranquillité, pourquoi boza ko bloquer développement ya Congo RDC bandoki ya Congo oyo ba Congolais bakoti kinduki na banguna oyo botiki loko oyo. Joseph Kabila tovandaki na 18 ans. Tikali ko développer biso te. Soki Joseph Kabila afutaki ba soldat $1000 par mois. Tshisekedi peut-être en a pouvoir te. Soki Joseph Kabila tiaki biso na ba conditions kitoko pendant 18 ans. Makambo bele tonga tolela te. Soki Joseph Kabila a créé la biso kuluna te potiki la wona munzoto Tshisekedi lelo. Mais biso peut-être toza bien. Donc yo créé ba problème. Otiki yango komo lobake yende mutu. Joseph Kabila s'est permis à kubenga Tshisekedi un tyran. Tyrannie à Tshisekedi na zone kana réfléchir on a mona ko komona wote. Bande ko ba Congolais ba manipuler binoté. Na ba pays même to ebeza développer za la États-Unis za la France ba pays wana nyoso tile ba revendication sociale les ali permanent. Ba revendication sociale les ali permanent ba revendica kaka mais bango ko tutolobaka basi ba bonga baza déjà développer mais ba revendica kaka mais ndenge nini bino ba ba l'accès bino ke biso na Congo wa ba tso ba revendiquer la kisi Tshisekedi da sala ke lokote mais c'est du mensonge comme si na tango Kabila personne ne revendiquait quoi que ce soit. Mais comment on peut vous mentir comme ça? Comment on peut vous malmener comme ça? Et bande konangai. Comment Tshisekedi dans 5 ans pouvait déjà réorganiser une armée qu'on a infiltrée pendant 22 ans? Une armée, bon, si on sur le lana bino bien. Naoki ba tebele ba sombo ya ndenge ba sabango que Joseph Aza Rwandais boboyi. Admettons. James Kabarebe ba to sa sanction lelo, il était chef d'état-major général à Wanamboka na biso. Il était congolais. Mais ceux qui ont le chef d'état-major général, mais les Arabes congolais, nous sommes bomélés, nous sommes les Rwandais. Entre nous. Joseph Kabila, c'était Rwandais. C'était un Rwandais. Qui peut nous témoigner au Atangana Joseph Kabila, école primaire? Congolais au Atangana Joseph Kabila, le fils qui école primaire. On est en train de vous diaboliser. Na moi, la mboka, na bino moko propre, ba diaboliser par rapport à l'étranger. Ah, mais finalement, biso ba Congolais. C'est que tous les gens sont Joseph Kabila, tant en 97, ayaki na combien? Les gens sont milliardaires, yo Congolais tiki onani. Bino ba Congolais. Bino mona biso nyoso mingi ezalaka ya minene. Joseph Kabila somba misusu pas privatisant yango. Et comment ba bien privé?
chambre froide, super, biloko tout momono ozo simba kisasa oyo likolo oyo, oyo tout bazolisa biso oyo, eza ba entreprise privée à Joseph Kabila atongi yango na 18 ans à pouvoir. Non, il s'est enrichi lui-même. Bato nyonso bazoloba Joseph Kabila aza congolais. Soki tolamusi Ngoyi Mukena, tolamusi Samba Kaputo, tolamusi Katumba Mwanke, tala liste eza mulaye. Bato wana nyonso bakobetela bino masolo. Ndenge nini Joseph Kabila akoma congolais? Joseph Kabila ntango baye na 97 alobi babambe bakombo ya bacongolais balukele na lipasa puisque Mzee Laurent Désiré Kabila batikala kobenga ye lipasa te. Bien que beaucoup de choses en Ngwanda nous a dit nango contre, mais Ngwanda nous a révélé toutes ces vérités là. Oh, bacongolais ngai naza nanga na problème te, mais je voudrais dire que nous sommes arrivés na temps ya vérité. Temps ya vérité zani Nzambe sikoyo azaki coopérer likambo moko na kati ya armée abandi kolongola yango labo batiaki na armée ya kobangisaka armée kokimisaka armée badéfection permanente mikolo ezolongwa déjà on travaille là-dessus. Ya mibale sikoyo na kati ya population nde etikali parce que population batie esprit ya kobanga makasi komona kodésespérer totalement esili. Omoni ndenge bato bakufi na bamiting, omoni baimage oyo tunde balakisa ba M23 baboma bato. Déjà la fois passée na Bukavu batumbaki M23 moko na quartier Essence batumbaki ye mais mikolo ezoyawa wana maloba prophète Moïse Ngenge na lobela bisabini éveil esolamuka makasi population azomise en charge na bespace wana nyonso eza occupé. Ça je vous dis au moins une vérité. Et malheur à Honoré Ngbanda et pardon ya Corneille Nanga, James Kabarebe, Laurence Kanyuka, Joseph Kabila, James Kabarebe, Azarias Ruberwa, Moïse Narugabu, ezala babizima kara bato nyonso basala mabe na Congo ta ekoki parce que procureur ya CPI lobby il faut qu'on crée ce que le tribunal international sur la RDC pour na bameka ko examiner ce que ba crime nyonso esalamba depuis 96 tina kilelo na mboka na biso. Joseph Kabila fa ko témoigner biso ndenge ko isaka kisangani bato aboma tout lo azalaka na bakamwina sapo ko yebisa biso bato onyo bakufa donc biloko eza tellement belé ba greffe eza tellement belé ezoya mikolo ezoya awawa biso toli to rassurer bino que le Congo va bientôt décoller avec ceux qui voudront décoller avec le Congo. Ba prophète de malheur nyonso bokozala na mai ya miso pona kolela. Fachi est là à retravailler na bato retravailler na bango. Fachi na ba américain na ba russe na ba européen. Fachi apesi bango mot d'ordre de cas moko parce que bato biso ba mituni ah mais nani mindele nyonso babalukeli lisusu Kagame na Rwanda na même na bango ba visite Rwanda au tout ezosila. Pourquoi Fachi esi bango boya kosomba biloko pa na ngakolo biloko bolongo ba reseller. C'est ce qui arrive. Merci Junior Kapaya vraiment na kolingana no tshela na no batu. Panique yo salami na Goma. Batu basi batali tali ngo mebiso pe ba image ko beta biso de to tshela bino. Botala ngona no. Ndenge nini Goma kuna matanga ya munene sali na Goma parce que pendant meeting na moni bombe beti. Batu bakufi mipiku na kati anga ba Congolais oyo. Makila ba Congolais e kosopa na kaka nanga continue kosopa mais yo pe liwa na yo tomona ko tebite yo ko kusela na CPI be na mbangu be bisika nini puisque côté CPI lukayo a oza condamné à mort anga e ba kosa bio pa Kabila chole bino bato boko bengeni bozo risque bo bengani sa pena ba Congolais l'indépendance so ya liboso ba puisque Congo zo limité les indépendance na total indépendance on les risque za la indépendance religieuse oyo mutu moko te église akozala sous la droit parole na kati ya makambo ya Congo. Je vous dis la vérité parce que Madame Nabiso, ministre des Affaires étrangères, avec ça, le Conseil de sécurité, ceux qui vont résoudre le Cambo bien, l'ARI va s'en charger. Et l'ARI n'a pas de leçon, elle n'a pas de morale. Nous voulons la paix, nous aspirons à la paix, nous aspirons au développement de la Congo. Merci, Junior Kapaya. Tiens, on a un bon retour, on a juste après.
risasi naangusha watu chini, mame naua watu, ndio naua watu, walikuwa sur place. Situation iko wapi? Mungu wa mbinguni rehema. Watu wanaisha, watu wanaisha, watu wanaisha. Yesu wangu, watu wanaisha, watu mamaiti zile zinaenda mule, watu wanaisha hapa. Voilà. Au moins, makambo so eli kasikoyo enregistrer vidéo nanga oyo. Après événement ya ba guerre oyo, bato bazoro bao, bon basuba ba changer constitution changer. Na promettre bino. Le babobo Matiseke, so tseke daka président constitution to changer on a pété après guerre. Et puis ne bon on a drapeau na prévenant bino. Pour changer drapeau to on a drapeau à deux couleurs. Couleur noire et bana symboliser justice. Couleur jaune et on va symboliser richesse na biso. Donc couleur noire et on va symboliser justice, et puis couleur jaune on va symboliser richesse na biso, parce que tous ali nation moko très riche na planète oyo. Place au monde des États-Unis on a Zalara et Zalara place na biso. Merci na Junior Kapaya, merci na Refé Kisombe, merci na ba Congolais à monde entier balani, plus particulièrement na maman Yohan depuis Bruxelles vient na tumba relais chez maman Laurence, sans oublier grande sœur propre Aninga Lula depuis Canada. Na ba Congolais onyo soro zaki ka kulekali ko zape okutana vidéo Saint Thomas keba mikolo na masolo lukuteza makasi yo zalaka kana bolingo ya Congolais ya ba Congolais to kolonga mikolo yo Congo mobima sensibilisation IDPS pe no nani Augustin Kabuya pe asangisaki ba combattant na mbele ya mokonza mboka mikolo mobilisation kaka biso to bakambo armée. S'il faut même compter na ba université, on est d'accord. S'il faut même compter na bana ya ba 6e des humanités, ba compter na armée, on est d'accord, parce que le comité a sauvé mboka na biso pour te construire armée moko républicaine. Kolo abate la bino, abate la mabota la bino, bobo sana évangile te soko monité pour limiter toujours bolingo ya Congo na ya ba Congolais. Bye bye.